Alors, ce qui est fait en parce que je crois que Azamuto a sauté. Kabunda a forte pour les Kabatuko, nous sommes tous à Kabunda a forte pour les Massamba, Rémi Massamba. Je crois que Massamba a un moyen pour les Kaye, mais Massamba Kindaki. Kabunda a makasité pour les Alexis Moutanda. Alexis Moutanda a un bambou, c'est un patron, mais tu checkes toujours à genoux. Kabundu aleki mavungu te mavungu tangu tozoloba ke mavungu azotrahir bato bandimaki biso te bato bamona eka neti toza bavoyu nde toza boye mais na suka baye kopesa biso raison malgré tout oyo azalaki malgré parti ebele ya bato azwaki bato suka eka na ye je crois que na ndima ye kokota prison nakotaki prison mpona mavungu parce que tolobaki ke c'est fini ndenge toyebisi Kabundu ke c'est fini aleki lisusu babeltika te babeltika bakabola parti oyo bamona ene si basi bazwaki basala nyonso na kota liso prison mpona babeltika alors babeltika bakendaki je crois que c'est trop toyebisi peuple congolais parti oyo idps eza parti na bino parti oyo ebundeli bino parti oyo eza parti ya bavaler mais soki parti oyo elakisi etangisi peuple congolais bavaler pendant 37 ans ya combat mais eloko nini ezosala dans une année bavaler wana ba perdre yango et pas bateau ba kamba parti na biso voilà pourquoi biso bazobenga biso toza maele te bazobenga biso o bazobenga mais toza ba gardien du temple biso toza ba premier élève ya Tshisekedi tozo maîtriser bien idéologie ya Tshisekedi tozo maîtriser bien vision ya Tshisekedi voilà pourquoi to telemeli yango voilà pourquoi to continuer tina suka je crois que avec Dieu nous ferons des exploits akokende eza même pangai eza base nde moto ezoloba parti na biso bayokaka nde base oyoki base te nayebi te okozwa base mosusu wana obanzaka mwa nzembo tosala yango tozokontinue koloba tozorevandike non pas mpona Jacquemain Chabani tozorevandike mpona badésordre nyonso toesalemi ça veut dire trop c'est trop tozomona eza kaka Chabani te tozomona bato mosusu balita te na komba mais omoni bazozwa bambongo ya bato wana bazotia bango na baministère à travers bazotika bakombatant oyo banyokwami bazotia bandeko na bango ya famille est-ce que nalobi boye totala exemple ya bandeko na biso ya Kabila batangi mais baperdre pouvoir mais bakombatant oyo batangi te bazwi pouvoir alors ça veut dire que est-ce que combattant nini oyo bango batie bamoni ke aza incompétent oyo badéclare ke aza incompétent yango aza te comment bakotanga bakodéclare ke toza baincompétent tandis que bapesa biso mosala te alors bapesa nano biso mosala et puis tozosenga mosala te tozorevandike non pas kaka mpona mosala tozorevandike nde mpona parti na biso nde etelemi ça veut dire soki parti na biso etelemi peuple congolais mpe akosepela biso mpe tokosepela mais soki parti na biso eza na désordre batie ye président ya parti selo ye na camouflage bacamouflaki décision wana décision eza ya camouflage eza décision normale te alors soki basala ye tobomaki moto tofanda nie tonimi mais tozomonaki parti ezotambola te partout eza kaka baintermire partout eza kaka désordre mama toyebani awa ngai nde naza boye nasali à peu près 5 prisons à part bakasho ça veut dire que na bundi nakoki nakendaka mpe na bakabinet wana tosololaka mpe na baministre est ce que nanu bango entre bango baministre wana est ce que bayokanaka na ye Kabundu banda nanu wana désordre nanu wana bango na bango nanu
Oso mona réunion ya ba ministre ça le maram. Oso mona réunion moko stratégique ya ba ministre nane. Bango na bazana désordre. Oya zone marote, oya zone di marote. Sikoto sani. Biso to komi siko ba umbu na bango besklave na bango. Basala o bazo sala. Continue ba traiter na pouvoir. On dit que na combattant on demi yango mais de la naba valeur Etienne Tshisekedi. Soki Tshisekedi aza mais Tshisekedi apesi biso idéologie, apesi biso mateya, tolandi mateya. Sinon tolinga tozala na ba PPRD ba MLC tona na Congolais. Mais pourquoi tozala na IDPS? IDPS bapesa rambo. Apesa rambo la bandeko na biso buya ba chèque. Mais ba chèque wana ba yebi place bapesa rambo. Mais balanda biso tolala na bango libanda. Basa ba combattant IDPS. Balandi mbongo te combattant nyonso ya IDPS mutu na niveau na ye. Mutu na mutu aza na place na ye oyo akotia ye. Problème na biso ezali parti ezala alors soki parti eboti makelele kozala te. Mais soki parti eza kaka na désordre biso mpe tokozonga te tokocontinue. Azulu batanga te. Azulu batanga te na Mandela. totali yango te tolobi kaka bango bama bazokende tokolalisa bango kake parce que toza na deux ya président ayi na secrétaire général décision na bino bozolinga nani ake bango lorsque un intérimaire nomme, est-ce qu'un intérimaire peut nommer quelqu'un? Il a quelle qualité? Il n'a pas qualité de nommer. Parce que Azosala va faire courage. Basimbisie biloko moko itali langai. Balobi na ete gelia biloko wana. Alors ce comment yo tokoki kolanda kabu. Kabu ya tokolanda te kabu ya zanani. Ça veut dire que soki kabunda koi d'office kabunda koi. Alors, biso toza besoin akoyeso kabunda kwei décision ya kabu ya wana pe eza il est sans kabu ya toana tina te so biso toza besoin ya kabu soki kabunda kwei biso toyebi ke kabu ya akwei akesa na parlement akena décision adopese musala akena décision finale akena kinga kato na pesa 1 million soki lelo akomi na minute alobi ka sola na bino non, problème est que biso te nga naza mokonzi mais na décidera te la partie na biso to privilégiera toujours dialogue les pyramides renversées Monique azala courage akoya kosula oyambi ete toboyi ete toboyi ne misala na bango ya mabe parce que ba combattant ba bundi bazo souffrir parce que babuzoba na bango eza na stratégie te parti nini ezanga na stratégie parti nini efandaka ezaka na ba guerre interne ya nini mutu na mutu akokozwa eloko na ye azosala pourquoi na ya kodérange moninga oyo ede président de la république azozela epa na biso koswana te président de la république azozela baproposition concrète dans divers domaines. Yo zasoki juriste, yaka na contribution n'est pas président de la République. Yo zasoki ingénieur, yaka ne biloko président zozela. Mais so moni mutu aswani sa o, asimba o, aswani sa, asa incompétent. Oui. Azoyi biloko ko sala te. Ba ile muke. Aye kaka bani kuswani so, ya normal. Mutu na mutu azana place na ye. Pouvoir eza monene. Mutu na mutu azana tâche na ye. Voilà pourquoi tolingi tozala na ba stratégie politique. Parti nini ezala omoni na ba parti nyonso so bozo pouvoir ba organiser ba atelier. Est-ce que la partie na biso ba organiser ba atelier? Ba formanga ba sala ba séminaire de formation. Retraite wana conclusion na ngoye bien. A dépasser ba tout moral. Pona ko laksaka mwambongo azali na mwambongo na ye alobi acha na ye kwa benga batu alaksaka ke spectacle salami. Ayi ba mahela batu. Bon, maman, ils sont la minute.
moto nyonso aza responsable ya destin na ye. Ça veut dire que soki ye alingi mobali na ye soki mpe eza ya solo, mais je ne crois pas que parce que nga na yebi madame wana na yebi mpe mobali yebi ya je crois natia yango na doute, mais moto na moto wana libre alfeti na ye mosala ntango akomi komona babiloko esala biso pasi tozo rejete tozo ndima te ke bango moto bakoka kosala biso okotika te de personne basaka pe na parti toza na presse moko kaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais soki bakomi koluka bafabrike ekoleka même pas. Il n'a pas de leader, il y a un seul leader, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.